Ndeko nanga tokutani lisusu ndenge tomesana kokuta na biso na bino pona yebisaka bino toujours qu'il y a un contrat qui nous relie biso na bino surtout bandeko oyo ngai bakola nanga siko na nyoki po bazelaki ke mwana mukolo lupango akita na nyoki lokola biso tosalaka ba émission moko boye pa ya kovanda na coin moko alors que le Congo est grand nini toke komona na nyoki bandeko ya Sodefort ancien Forescom bakonyokwa mabengani bango lokola bambwa sans que bapesa bango mbongo bokotala bapapa ya mikolo batu basala ba 40 ans na musala bakobengana bango boy la vie à Nyoki bokomona mabongo à Nyoki bokoyoka ndenge tokosolola na population parce que za musala bino bopesa biso parce que na ebisaka bino toujours que il ne faut pas na foule ya batu yoloba ke tango bazo kaba biloko oloba ke ekomi ya kotala bilongi mais pona yayo pona nini yayo longe mona nite pona nini yo ezalaka ne lonja libabe ekomi ya pona bilongi tokobeta masolo bandeko na ngai na vio wana tokobeta masolo na makambu ya boende bisika Dieu Makesela azali ko se retrouve actuellement parce qu'on a déployé ba équipe ya tokomi wapi Didier Kikwe dans les Kasai Dieu Makesela est actuellement dans les Chouapa Jean-Pierre Bemba ba libéré yete nini yango balobi parce que Kinshasa mobimba bazala kinde kozela bayeba qu'est-ce que la Cour pénale internationale a koloba pona mwana mboka Jean-Pierre Bemba mais en attendant Bolanda dit André Timangalutumba. Voilà, tobengio nenge tobengisaka yo souvent quand tu as un problème, peut-être il y a ba prix ezo mataba tracasserie so ki nenge nini tobengaka yo pour que tokoka kobeta masolo. Toyoki nungu na o etali voyage ya Chine. Likamuni nezali koleka. Yo en tant que président ya syndicat Raneko oyo o defendaka mingi ba commerçant na ba homme d'affaires likamuni ezali koleka par rapport ya déplacement to ya voyage à Chine. Merci mingi ndeko Eliezer pour la invitation ngai pe na tour na ngai nazali ko pesa lisusu meilleur ve parce que ezali émission ya liboso bandambola oyo bandi oyo tozali ko sala nazali ko pesa ba meilleur ve na ba autorité nyonso ya mboka ba commerçant nyonso na ba artisan na ba membre nyonso ya Raneko nazali kopesa bango meilleur vin na kombo ya Raneko pe na kombo na ngai moko. Alors na makambo oyo obengiseli ngai lelo ndeko Eliezer en tout cas ezali pasi na mawa pona nini parce que kaka elobi yo moko Congo ekomi mboka moko ya moto nyonso aya kosakana na yango mais lelo il faut bandeko oyo bakolanda biso lelo baye balikambo nini au juste ezali koleka na ambassade ya Chine oyebi ke kala je pense il y a maintenant 1 année et demie tozaki na revendication ya makambo ya mabe bandaka kosalama na ambassade makambo lokola oyo ya enregistrement puisque depuis avant 2013 biloko wana ezalaka te kaka ndenge olobi wana il faut kende ko chamulongo na ambassade pour se faire enregistrer enregistrement wana est-ce que jour wana dossier na yo ekoleka peut-être ozana chance te okobeta ba 1h du matin wana même 10 fois pour zwa visa en dehors na yango ezaki na likambo ya invitation ekomaka mukuwa il faut kaka ko procéder na kokende na agence moko ya ba chinois soki okei kuna te nde okozwa visa te bango nde bazali na invitation alors que batu nyonso bakendaka kuna na Chine bazali na batu na bango bazali na ba fournisseur na bango oyo bakopesaka bango nani invitation wana en bonne et due forme mais ozokoma na yango awa babanda kozwa yango ozokoma na yango awa mikolo wana babandaki oboye wana ezalaki likambo
ezali na likambo mosusu invitation zelana no président parce que place wana soki na tiki et au pesa bien te yo za homme d'affaires oza commerçant oza na posa ya invitation ya mutu nini a invité yo pour que okende kosomba marchandise place wana na veut comprendre c'est-à-dire que ezali ba exigence ya ambassade mboka nyonso ezali na droit ya ko mettre règle de jeu par rapport ya octroyer visa na mutu songolo pakala. C'est-à-dire que na dossier parmi ba mikanda oyo kotia na dossier na yo pona ko senga visa, il faut document o ba bengi invitation. Invitation wana ezali invitation oyo ba ko bengi sao na bato esika wapi osomba ka biloko ou bien esika wapi olingi okende kosomba biloko. Alors il faut ba pesa invitation wana ndesiko ambassade et ko s'assurer que non voilà mutu oyo ba bengisi ye il faut to payer visa. Ce qui invitation wana ezate yo pe makambo efoiré c'est que ba komona que non okokende kuna peut-être pona ko s'expatrier ou bien makambo mususu. Il faut que ça donc to ko banda pe ko exiger na ba indo pakistanais nyo surtout awa avant que boya na Congo tu inviter bino. OK. Bon problème ezate. Ouais. Alors ezala makambo mususu il y a délai de grâce. Liboso ezaka 3 mois ceux qui ont eu déjà visa na oko vanda 3 mois nde visa wana est expiré. Mikolo yo et comme il sous bongo te ceux qui ont eu visa oko sala une semaine seulement ceux qui ont voyagé te visa ici. Donc wana ezeli ba difficulté oyo tozalaki na yango. Na yango à l'époque wana tosalaki nani demande na biso et pas ya pas demande mais to komaki memo na biso to tindaka na ministre des affaires étrangères tant to tindi na vice ministre oyo azali chargé na coopération internationale to yaki komona bien sûr ndeko wana asalelaka biso mosala ya malamu puisque batracasserie et diminuaka moke et diminuaka parce que a bengisaki ambassadeur le belaki ye biso moko to santaka que non moi diminution ya makambo ya tracasserie ezalaki mais mikolo ezoleka parce que bango yebi ke babande ko zobiso bambongo ya Ebola ya ba $110. Oui, oyo ya test ango Ebola ko sele makana hôpital na bango ya bashino oyo anjili oui. Voilà. Alors ndenge $110 oyo tobanda kopesa kuna na Ebola eza te comment est-ce que tokoki kozongisaka 110 na biso wana po bango balingi ba perdre te $110 wana ezali en dehors ya mbongo oyo tozopesa pona kozwa visa eza pe $110 pona entrée moko makambo ya 110 elungwe ya Ebola il faut ba fomenter eloko moko boye nde makambo tozana yango mikolo oyo nde nalingi tolobela ndeko Eliezer ezali pasi ya makasi pona nini tala bandeko na yo ndenge bazali ko se débrouiller misala ezate batu bazali ko se débrouiller mais bazoluka ndenge nini à tout prix bakoki konyokola bango bakonyokola bango lelo ambassade je le confirme ambassade ya Chine est créée agence. On est nombreux ici. Tout le monde que vous voyez là, ce sont des commerçants, des gens qui ont l'habitude de voyager en Chine. Ce que l'ambassade de Chine a toujours exigé, ce sont les dossiers complets. Ça suppose qu'il faut amener une invitation, il faut prouver qu'on a un registre de commerce, il faut prouver qu'on a un relevé bancaire. Et dès que vous avez ces éléments, vous venez déposer les dossiers sans frais. Et pour n'attendre que le paiement de visa lui-même. Mais nous sommes étonnés depuis un certain moment. Ils ont coupé d'abord les rendez-vous. Et ça fait 1 mois, les gens ils ne déposent pas les dossiers à l'ambassade de Chine. On a commencé à suivre les informations de loin. On se rend compte que les autorités chinoises, ça suppose à commencer par l'ambassadeur et les consuls des corps diplomatiques affectés ici, qui ont signé un contrat avec une agence des Indiens et des Chinois pour que ceux-ci, sans consulter le président des commerçants, si les Congolais ils vont aimer aller payer d'autres frais supplémentaires aux agences qui vont rendre des services soi-disant aux Congolais. Et nous demandons qu'ils puissent relire les dossiers
et interpeller les autorités chinoises de s'il soit cette histoire d'agence dans une ambassade. Et il n'y a pas, ce n'est pas autorisé qu'un commerce, qu'une ambassade pour s'exercer des opérations commerciales telles que ça commence maintenant à l'ambassade de Chine. Conseil de Eliezer, tu as des preuves. Na mituna nyonso to répondre puisque ezali ambassade ne créé agence wana o bazo benga soki centre de facilitation et obtention de visa ba créé yango ezali na avenue Lukusa, je vais vous donner l'adresse. Ezali na avenue Lukusa, immeuble Soficom, premier niveau, local BD, commune de la Combe. Ce qui est OK place wana okuta agence agence wana bon to yebité. Et puis, awa nazali na papier oyo, nazopesi yo omona ndenge nini bazali ko sakana na ba Congolais. Makambo yo bakomi awa ke no bango nde bazali ko faciliter. Tala yango yo na yebite. Awa bazotangela biso makambo ya photocopie, bakosalisa biso pona ko photocopie, bakosalisa biso pona ko vanda na salon VIP, bakosalisa biso tala ndenge nini balingi ko ridiculiser bato. C'est que biso toko dépenser $110 pour te token de vendre dans le salon VIP. Ndé loko tozali koloka. Wana vraiment ezali passe. Et puis ndeko Eliezer, agence oyo ezali na ba obligation na yango. Tango yo ozali kokende na agence oyo okozwa na o visa sans problème. Parce que bazoluka ba pesa yango monopole, agence mususu eko exister te kaka yango. Mais tango OK kuna ezana ba condition. Lokola condition nini? Okosomba obligatoirement billet na agence na bango. Banani wana ba indien ndeko Eliezer olali. Est-ce que oyebi makambo ba indien bazo sala na mboko? Est-ce que oyebi ke bandeko mususu bazali na kati ya chômage mikolo yo bandeko nyonso ya o bazaki na ba agence ya intérieur mbujimai kana nga Lubumbashi et consort bazana c'est ce que olugi bango nga da kolokele yo bango na pesio na sina fouiller ba agence ebele mususu bali mette na villa partout kaka ba indien ba créer ba agence non ba sali manœuvre ba bomi oyo wana lokola mokonzi na bango nde azaki na makambo ya nani na compagnie wana soki ya CA ba compliqué bandeko na biso wana ebele bazali na chômage bazokelela bazana eloko ya kolia te ba indien ba fatigué te ba indien na chinois wana ba fatigué te ba landis kona oyebi ke Chine batu ebele soki bon nazana ba statistique te mais apparemment ezali komonana ba voyage ebele ezo salema na mboka ya Chine nangwanzo. Alors tango ba voyage wana ezo salema bazo somba ba billet. Il faut okende na agence na bango et puis eloko mususu ezani billet wana okosomba bango bakosomba billet awa te po mboka na biso ezwa ba taxe te bakosomba billet na mboka na bango parce que mutoko zala osombeli mutu billet na Paris. C'est comme ça. Bango bazo somba billet wana à partir ya chez bango. Bako yebi no awa soki oye to longolelo $100. OK yo sombi. Or billet wana ezali ya oyo basalia ba emettre na Congo te ezali oya bango bako sera machine ba bimiseli yo numéro et s'il y ozui billet. Tala manga kanye. O to zali ko perdre. Alors à part makambu ya billet oyo obligatoirement ressemble pas na bango ezali susu na likambo ya séjour na Chine. Tango yo o zui visa ozana biyo na yo po kende Chine kende o vanda na ndako ya Batuana bango bakopesi yo hôtel ezala 5 étoiles ezala yo ozali obligé okende ko vanda kuna ozo vanda ofele ou bien ofele te ozo futa mbongo selon tarif na yango. Système ya musée na mukamba kadi Tanzimba na Grand Hotel. Omoni ndeko nanga. Alors, suki wana te. Ozalo yebi Chine te bako obligé yo wo zwa mutu na bango atambwisa yo. Et mutu wana sima nango futi mo. Futa ye. Soki olobi no ngana yebi nanga Chine mais futa kaka droit ya mutu wana parce que yo muto boye. Mais ozomona baje wana ezali baje nini balobi ke non bazo banda c'est gratuit
babandi déjà ezali gratuité tokei ko sala ba enquête bazo 500 dollars pour na ba congolais. Ah bon. Ma agence wana ya mena des jours oyo ba fongoli officiellement ba porte na bango bazo 500 dollars pour na ba congolais 900 dollars bino bandeko ba étranger bino bono baka oh non makamda bino tout ça 900 dollars pour na ba étranger ceux qui olingi ozwa visa c'est que batu nyonso wana bazoluka nini bazoluka batu babanda oyebi ke la fois passée bandeko ebele babungisi ba passeport na bango ebele bakomi kotinda na Zambie o na Rwanda et pa iboye pozwa visa. C'est comme si awa na mboka na biso ambassade ou bien consul ezate o ekoki kopesa batu visa ozobona soni wana. Alors nde eloko to yao poto beta sete agence wana balinga te ekozala nango te. Agence wana ekozala nango te. Tozali kosenga na bino bandeko nyonso bozali na ba agence ya babiye boya boluka ndenge nini bokoki kotia maboko na likambo oyo tokopesa bino numéro awa oyo boko benga parce que likambo eza munene soki tolali tokoresure te bango bazali sûr et puis bazali ko benga ba misusu kati na biso non voilà bino bozokosa bokomona ekosimba eza boy donc toyebi te force nini bazana yango mais biso toyebi ke non ekosimba na côté. Mais Guy André Chimanga Lutumba président national ya Raneco nalingi et balobi eza centre ya facilitation ya attention à visa au lieu la mukaka yo patron mobimba zo la mukaka ba 1 heure pona okikanga place il faut ba faciliter yo ensuite au moni place wana ezana courbir na ambassade ezana courbir place eza penzate yango balobi bacha bino bisika boza l'aise et puis yo za VIP au vendre pe na salon VIP problème eza tout flatteur vit au dépend de lui qui l'écoute. Ouais. C'est ça tous les problèmes. Oyo ezali maneva nazo bandela lisusu. Agence wana basali yango na ambassade. Eza ambassade. Ambassade ya Chine et créer agence. Oui. Je vous donne la preuve. Pour rançonner ba Congolais. C'est que yo zana ba terme oui longobali. Conseiller ambassade ya Chine, premier conseil à l'Obinini. À l'Obinini, non, agence wana ezeli pona ko faciliter misala et voilà, malgré ça, coûte même ceux qui bazui 110 dollars wana na 110 dollars msusu ba sangisi bambongo nyonso wana et kozala kaka inférieur par rapport ya mutuye ya visa ou ezopesa makona na Chine. Ndeko Eliezer na pesi yo musala, ça le fait enquête. Est-ce que kuna ba pesa ka visa ndenge nini? Parce que ba visa est questionné 110 dollars wana tozolo ba ezeli pona entrée moko ba chinois ba yaka kawa mais ezeli pona ko umel il faut yeba visa nini ba pesa ka bango 110 dollars oya 220 ezeli 350 ainsi de suite mais awa biso toko sutuka tokomi na ba 1000 2000 3000 ce qui tokebité alors bazeli koloba tokende na sa tokende ko vendre na salon VIP wana ezali ko se moquer na batu ezali ko se moquer na batu ndeko Eliezer to boité ce qui ya solo ezali centre ya ko faciliter biso tozwa visa eza na système ya enregistrement wana bazolo wana c'est que ambassade nde ezali ko déterminer nombre ya batu bakoya ce qui a lobi mutu moko mutu koya kaka moko. Parce que c'est l'enregistrement. Bakati enregistrement dernièrement, ça fait déjà 3 semaines. Bakati visa te soki 1 mois. Bakati yango parce qu'il fallait basa la remise et reprise dans l'agence one. Donc ça fait déjà 1 mois enregistrement exacté. Ndeko Eliezer, tokoti na site na bango, to lokoti makambo ebele. Tala dossier mobimbo yo, ezali ya biloko oyo bango bazali kosala. Il faut asala nini à déterminer nombre ya bato. Kada to bandaka kozwa ba visa wana bozo ya 70 personnes, 80 personnes, les mêmes jours ezozwama. Mais nani azali à la base ya biloko nyonso. Ezali consul oyakala, consul wana et moi je le vis la fois dernière tango to salaki nani revendication kaka par rapport à biloko. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Makambo ezo sala me wa sala yebsakinga déjà que biso ambassade ya lo baki biso ambassade. Toko sala agence lokola Afrique du Sud ngana yebi ndenge ba sala kana Afrique du Sud te ye muto a révélé ngai tango na bimi na yebisi ba collègue wana ke non ba ko sala agence awa nde ba nyonso ba fongoli matoyi
lolenge moko na Afrique du Sud biloko oyo bandeko na biso ba indien balingi te basala agence pote obligatoirement bokendaka epai na bango bozwa basala traitement ya dossier bopesa bango mbongo bolingi yango oboyi yango mais soki ba indien wana soki ezali mpona kofacilite biso epai na bango moko bango mpe bazali na ambassade pourquoi bakoki kosala centre wana mpona kofacilite epai na bango moko te agence sango wana ozoloba basali ya facilitation ya attention à visa eza ya baindien to eza ya bachinois to basangani il y a des indiens et un chinois en complicité na ambassade ouais. Ambassade donc c'est l'ambassade qui a créé oui. C'est l'ambassade a créé agence. A créé agence. A vu un Chinois, des Indiens, pour rançonner le peuple congolais. Parce que ce qui est au monde, ça m'intéresse un peu, c'est parce que nous avons la lecture, nous avons la paramètre. Nous condition ba VIP ba keko vana ba VIP ba $500 ba mbongo so kya ndenge nini akotambusa commerçant atalaka bénéfice akozwa makambu nyonso tu wana achango na mutu ya marchandise na ye mais tango akochango na marchandise na ye comme conséquence biloko oyo ezalaki kosombama na nini na biloko oyo ezalaki kosombama na moins cher tokokoma lokola makambo ya lufu sako oyo ezalaki kosombama na 18 000 ekokoma na 30 000 donc marchandise commenté et que les commerçants bakozala na marge de manœuvre te pour que bazwaka bénéfice pour rappeler nga eloko mususu ya mutu ya makasi oyebi nini toza na problème mususu awo lelo toye makambo ya visa mais toza na problème mususu ezali très aigu problème wana eza nini ya magasin na kati ya Zando magasin na kati ya Zando Eliezer 700 800 000 ainsi de suite mais ezali na un malien qui serait à la base ya bomatisi magasin na kati ya Zando nazo pesio na adresse okende ko vérifier ezali na lac Mwero 81 soki okei wana ndeko Eliezer ofongoli maboko na o donc okotuta na mire mususu okotuta donc c'est que ezali magasin ko ikozala 1 mètre soki ezamulai 1 mètre 40 sur 2 mètres soki 60 ou bien 70 mais magasin wana o ezali liboso bazali ko futela yango $700 batu bafuti yango déjà à partir de la fondation batu bafutaki déjà nini wana nani nakati c'est $350 ozo mwana yango tozali kosenga na ndeko wana merveille atika biloko wana même bandeko na ye bazali contre biloko ya azo sala wana ndeko Eliezer na pesio malien kende c'est un malien merveille ayebani kombo wana na kombo wana merveille amatisi bandako ye donc c'est que bandako ebele na kati ya Zando ezali kaka ba contrat na ye ou bien ye asombi ou bien ezali contrat ya nani ya merveille tango ye azozwa esika ezalaki lokola esika na zolo bwana bato basaki wana $400 $450 mais komi combien $700 et puis $700 quelle dimension on a uti kolobao makasi muke boye muke makasi alors wana ezali dossier na biso ya lelo te tokokende kotala gouverneur de la ville pote toyeba ndeni akoki kopesa biso tarification ya ba magasin plafond ekoki kozala lolenge nini wana vraiment ezali mosala tokosala semaine oyo tozobanda mais lelo tozoloba na bandeko na biso nyonso likambo oyo pasi eleki tokotikala kaka boye na kidiba te ezali bitumba oyo basi babandi biso po bazoloba ke bolinga te ekosalema tala d'abord nazolaction eloko mususu preuve mususu un peu rapidement preuve oyo balobi nini mbongo wana oyo kutozopesa ya visa wana presque ba 4 lignes ya suko tango ozopesa ya commission wana ebungi libela ozala na ambassade rejet basalaka rejet ya dossier bakoka rejeter dossier na o okei $110 na o wana ebungi soki oye lisusu $110 na o wana même soki oye 5 fois alors que habitude ya ambassade ya Chine ezaka bongo on peut vous refuser un dossier pendant même 5 10 15 fois oye ozongi alors musala wana ezali musala moko ya makasi nde tozali kosenga na ba autorité na biso bayokela biso
wana ezali charge moko ya makasi tozali na bitumba ya kobunda te biso tozali na ba autorité oyo toyebi ke non bango nde bazali na pouvoir ya kolobela biso toye po to rappeler bango au cas contraire tokomeli déjà gouverneur ya ville na mokolo ya le 30 tozosala marche Eliezer le 30 mars tozobanda na rond-point Wileri ti na ministère ya affaires étrangères le 30 mars oyo mutu nyonso oyebi ko ozali commerçant oyoki ndenge tolobi makambo ya magasin wana oyebi makambo ezali ebele yaka sangana na biso d'abord le 29 ezali d'abord grève tovandi biso nyonso na ndako le 30 nde tozokutana na rond-point Wileri tokei epai ya papa Chibanda ministre ya affaires étrangères na coopération internationale pote alobela biso na likambo oyo en tout cas vraiment tozali vraiment dépassé alors na banzi soki mitune ezali vraiment omoni papier oyo bapesaki na ambassade ya commission bandeko bokosalisa biso papier ya commission yango oyo ndeko Eliezer je pense bien que okobengisa lisusu biso po tobeta sete na makambo oyo vraiment ezali pasi ezali ya makasi tozana ba dossier awebele et puis site oyo ya ba chinois oyo esika oyo bango nani babande kotinda ba information na bango makambo kutu oyo nyonso na uti koloba awa to lokoti yango na site na bango site wana ezali tokopesa yango même mbalasima ezali fermé pour le moment bokopesa mbalasima tokomi na suka mwana mboka di André Chimanga Lutumba mais avant que tout ça je vais quand même lire Kamwa Bordero ou Pessingai. S'il vous plaît, vérifiez soigneusement toutes les informations se trouvant sur le Bordero. Pour des raisons de clarification ou en cas de problème, veuillez contacter directement le membre du staff. Effectuez les paiements les jours du retrait. Quels que soient les résultats de votre demande, l'octroi, rejet, les frais payés ne sont pas remboursables. Le Bordero de paiement est la seule preuve qui fait office du paiement et sert pour le retrait du passeport aussi bien que du visa. Il est vivement conseillé de bien garder ces bordereaux en cas de perte. Aucune responsabilité ne sera déclinée au centre de demande de visa pour la Chine. Bapesi adresse à numéro 082 97 83 977 082 97 83 977. Voilà, na avenue Lukusa, premier niveau, tout ça. Numéro B2. Mais là qu'on a koloba, bande konangai. Na nyonso boyoti mwana mboka di André Awuchi koloba. Nazo mona comment bazo fina ba congolais de tous côtés. Et je vous ai toujours dit que naebi mboka mon côté qui s'est développé avec une économie entre les mains des étrangers. Tangu bazo sala bino bakonzi bovandi bazo finaka bakongoli nde yango zomona ba ndo pakistanais akobeta kongola lobi bakonzi na bino bazana poche nanga parce que bokena la bisenga sengi pa na bango. Mais si vous avez les hommes d'affaires que vous facilitez que bamata bino bazo fina bakongoli lufu bango bo fini ba magasin yango wana le loyer va de 400 à 700 mutu akoloba zate balobi ale babengi bino yo wana yo na Sokoto nakuta yo ndenge na ko filmer le yo na ekoti wana ko yo kana kamuna yo parce que ce n'est pas quand même possible. Vous êtes là d'abord pour nous les Congolais, d'abord nous-mêmes, ensuite les autres. Na Chine tokenda ko kotsa mbongo tokanga bango pe bapesa ba condition pour que baya na Congo boni yo ko exiger mutu azana capital nini pour que we imposer hôtel VIP ceux qui 5 étoiles au pesa ye mutu makamuni nango. Et puis na kobanda ko vérifier ceux qui pe ba chinois tout oyo bazoya à côté quand même bangu ba na kisasa oyo baya kana ba visa nini nani a invité ka bango. C'est un groupe de gens bazoya sima ya batu wana bon pénaliser tout un peuple. Écoutez, nazo stopper les lopons na trop de commentaires. Tozo élaborer bo pesa biso version na bino de fait na sima nango nde to concilier ceux qui mona mboka di Andra Kosi d'accord akotiki la biso ba preuve boye boniye ke o ezaya biso te mais ceux qui ezaya ngoto kondi matin les 30 biso to accompagner ba wapi na marche wana te mona mboka tibanda parce que tout ce qui
ndoki moko boye boke même à ceux qui se débrouillent na lufu boke bokangi kuna oh il faut ceux qui biloko ko mata et qu'est-ce que vous faites pour ce peuple bozo ça la politique ou bien ezaki ndoki ne boko sala na sucha walelo tozo kutana na mbalasini ozolo bana nani na bino nde na zolo ba voilà bande konanga yeza musala ndenge na ebisaka bino. Maintenant, comment un pays peut se développer avec une économie entre les mains de l'étranger? Mupaya sala kalwa na ena mboka oya biso. Biso pe na Chine, est-ce que tokendaka na lobia biso na Chine? To pesa quand même condition na ba chinois pour que baya awo. Qu'un homme d'affaires a qui ne va faire. Je me demande comment on doit imposer une invitation. Le Roma Bamakambu Chine pe a commis la possibilité à konyoko la biso. Quand nous nous préparons pour que d'ici 2040, d'ici 2040, Congo et Kambamana un métier chinois. Yango bazo ya kobotaka bana ba misu bazo wangan. Président ya Congo d'ici 2040 selon ba chinois, il faut azala métier moko ya Chine. Comment les Congolais se préparent? Mais on va konyoko la bango ba maintenant taxe moko ya Ebola. Ebola c'est si la bango ba kosenga kango na centre na bango ya njili oyo. Centre oyo eyaki kobo misamari misam. Pona basimba ye fo mbongo. Nani alobi ngane mtu na lobi. Omona kibongo omona kiyo. Mais yo okomela pema